L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Opusani Mouké Liboso. Bango Moko Bako se présenter. Né Anjili. Bon, Togolobate, né et grandi parce que bon, évidemment, né et grandi à moitié parce que la plupart il y a Mataming, mais ils sont nés Anjili et grandi à une partie, mais l'autre partie à l'étranger. Bako se présenter, Moko na Moko. Après, le moment viendra, Oyo, Bako Solana Mino Bako expliquer. Ce qui va idée Ezali, la question Ezali Bako poser. Bango. Après ces paroles, on se présentait au Sabango, comme on a yonani, au Vandi na quartier ni Nandili Awa, au Botami Wapi, Batubaye Bakeno et solo Tozoko Sato. Bonjour Bandeko, donc excusez-moi pour un retard. Et Salibiso Soni Makasi, mais malheureusement, toujours qui tracassera la police n'a pas matité. Le temps de débattre, il y a une réunion à Bourg-Commerce, donc vraiment, excusez-moi pour un retard. La bande, la plupart, comme on a eu Fondro, génération nous fait Bingaï. Na Koli la Julie na Botami na Makonga numéro 9 na quartier D dans l'hôpital à 7. Voilà. Donc on est la présentation. Baninga va se présenter bon Oitigal Tosola aussi. Bonjour. Kombo nangai Jado Mukulu. Nazali moi na quartier 6. Juste na sima Institut L'Info. Nazaki ancien joueur à Mambenga, oyo wa ebinji libyen, bakoye ba génération na bakiyika, ba mamvukila, etc. Tovandi mingi à l'étranger, tozwi likanisi ya kozonga na mboka na biso. Boko yoka développement plus tard na monsieur le bourgmestre. Donc, natiki parole. Bonjour. Ngai komo nanga Batampolo, naza mwana ya Guadeloupe numéro 35. Papa nanga aza ancien moniteur Monsieur Abelard. Naza en face ya docteur Jacques Wangata, tas hôtel yali. Na botami wana na koli wana, na tangi na bonsomi, après na tangi na IPN, na sala OSP na IPN. Bon na fani na bayaya baza ba mentor pour na biso, ba encadrer biso na lisolo na bango bazalaki nango, yango to ko appuyer bino. Tosengi partenariat et de part et d'autre pour le développement ya na biso nyonso. Merci. Basunganji. Mais bango mo ba éviter da obandela wapi. Et pourquoi biso to lobi que non? O bango lo la baza ba privé biso to l'état. Développement ezali kambo ya l'état. De muto sengeli ya développer. Mais on ne développe pas un peuple, le peuple se développe. C'est comme ça que nous devons recourir à la force vive pour que biso moko to identifier ba problème na biso to ba eloko to ça. Mais biso souci ezali base à la té, attention que bazala kité mais eloko esengeli esalama pour que to yeba ba problème neni nizali parce que lobi tango mususu l'état a retourna na niveau ya likolo. Soki tolingi to sunga anjilwa tokosala nini? Pour lingi ko sunga il faut njilwa ye moko ebisa yo ke sunga ngai parce que nazana ba problème na tel. Mais ce qui bango moko ya quartier ba identifier ba problème wana tozana image ya commune na biso tozape na moyen ya kosungama. Donc ça signifie que ceux qui ba lingi ba sunga biso ba ko sunga biso na boye pour esepelisa ba population parce que population ceux qui ayebiso ke nazana pas si bon. Ceux qui sungi na pas si wana asungami parce que à ce moment-là vous avez rencontré besoin et puis vous avez apporté la solution à un problème. L'État va s'en dans le quartier, nous surtout les représentants du quartier. Pour identifier les besoins, les problèmes dans le quartier. Ce qui vous identifier les problèmes, moi, et pour y aller à la secrétariat national. Après, si ma biso politique là, na comité où il y a commis moi, pour dire toilette dans ma camarade, nous pour tout là, ça y a un et ma plan et développement à solo c'est non non. Allongé par le temps, il y a aussi la parade au niveau de la Sainte-Thérèse, il y a un nouveau commandant district. Na kotika bourgmestre adjoint pour continuer là, monsieur Félix Azawa, au conseil ici, mais son assistant, na goya
yende à permettre rencontre aujourd'hui. Quartier 11, les alliés, ah bon, merci. Quartier 5, voilà quartier 5. Quartier, il y a une dénomination associée. Merci beaucoup. Quartier 4, il y a un fou Mbemba. Voilà. Merci beaucoup. Quartier 3, ah, bon à 3, merci beaucoup. Quartier 2, Bazali. Voilà. Quartier 2, Bazali. Merci, Nabilo Branson. Activité et Salamaki hier. L'eau et Salamaki, la quartier 1, quartier 7, quartier 8, quartier 9, quartier 10, quartier 6, la quartier 13. Les Londé, Dino Batou, Ozan en honneur, photo sur la radio. Présentation de l'équipe. Dino Batou, beaucoup de les 5 nouveaux membres. La lobité Bango sur la mais ancien, oh il y a très bon. Ce qui est l'ongolier, il y a la pour la yéli va bon moi la chose. Ce qui obtient la complaisance, il y a la droit à la changer. Alors la CNDI nous vraiment, tout ça là en toute responsabilité. Tout ça vraiment, responsable de l'Unique quartier dans les choses. Boïté, tout ça là dans l'exercice ouana, tout aussi ici exercice ouana, pour identifier le problème, pour président de 5 non, pour identifier le problème, tout ça la fora communale, je crois ouana, à des comptes de l'Imouina, il va annoncer ça, tout ça la fora ouana, pour consolider, pour les ils ont un cas qui est fort. Exercice de tout ça, ils ont très délicat. Ce qui est biaisé, il y a le développement du pays biaisé. Donc, par rapport à l'approche du budget participatif, il est étape par étape. Mais le vrai développement de papa Félix Sanobi, les développements pour les à la base, après les colos. Pour ce qui est développement et outils les colos, et quelle la base développement et où me la côté pour les ans de nous avons un développement de comme un développement durable. Il faut qu'il y ait un abat pour s'aider. La qualité du monde, vous avez payé autorité politico-administrative. Il faut mettre la personne qu'il faut à quelle place. Histoire. Oza histoire ya ba historien. Yoka message oyo. Oye bandenge ya kotambusa vie. Zoé Matoko chante. Ce que perdre na vie est comme histoire. Histoire ya ba histoire za histoire za pesa histoire. Na vie ya moto. Lobi na yo zalaka na bosu ebele. Lelo yo koma pauvre koma histoire kobeta masolo. Na bato nyonso ke ozalaka na ba chateau. Na bato nyonso ke ozalaka na mituka e. Na bato nyonso ke ozalaka baron. Oyebaka kobomba te lelo okoma biakere. Wanfie bavie musu batika la fort. Nzambe ye moko ayebi ntina kela na ti. Étoile ebimaka na likolo pamba te. Moi pe ebimaka pona moto nyonso azwa ye. Chaleur to bénéficier na énergie. Lobi nanga nzambe moto ayebi. Lobi nanga nzambe moto ayebi. Bozwi nanga eko ute paya nzambe. Soki na bombi te kozala mawaye. Comment on a avant de la quartier de recommandation de la monsieur de la quartier pour la diaspora des alliés. D'abord, nous avons remercié une diaspora
Peut-être il peut y avoir parmi nous, tant que c'est dans la réunion, on peut peut-être remarquer que l'Angélie mobile quartier tel, parce que la diaspora n'a pas beaucoup de alors, c'est la réunion qui est à la technique pour pénaliser le quartier, parce que par le quartier, la diaspora n'a pas de il y a d'autres aussi, il y a des gens qui ont pour tenir compte de la quartier news. Pour aider le quartier news, parce que le quartier news, c'est une ça n'est pas. Et il est aussi ça news. Mais là, peut-être qu'il fait la place jusqu'à ce que la commune puisse se merci. Le quartier, ils ont ceux qui vont conseiller ça. Justement, ils ont né à problème de la mission. Parce que le problème de la diaspora, chaque quartier basé dans la réunion. Quartier 1 et quartier 13. Le but de mon équipe va réunion et ils ont manqué. Parce que la réunion a divisé quoi dans le après la bonne année. Alors, ils ont accepté l'image de la journée. Parce que quartier 1, ils ont la population. Quartier 2, ils ont la population. Mais ceux qui sont ici, le quartier nous sont 1 et 13. Par exemple, quartier 1, avant ça, il y a 25 000. Mais si on a plutôt 5 000, la diaspora, nous sommes. Ceux qui nous ont mis à Batou, ils sont solo, ils sont sungi. Il y a moins de trucs qui ont message, il fallait tout passer en France, il faut tout faire des tickets, on va passer au programme. Ceux qui ont un programme de Simbi, diaspora, nous sommes dans le monde, soit cotisés, ils ont un million qui est aidé. Donc, réunion quartier wana kocha mona ezali na ngome biso kalkila mo biso kalkile jili nyonso bazala na mbongo te bazala eloko te ndenge mbongo basoki ba besoin ya quartier de Zengi ndenge bien mbongo kuma soki ba besoin ya quartier 13 Zengi c'est celle condition bino oyo ozali awa obenga bandeko na bino oyo baza kuna badere et puis bakotisa voilà. Merci pour la parole. Pour la maille, ici là, avant de la quartier 11. La remercier d'abord l'initiative de la diaspora, qui Kaniso Bazu et Nicolas Bakeska, Bakunda Mutolu, Bakosana. Vraiment, nous sommes là, remerciement et pas la bureau pour l'organisation. Yami Balé, recommandation là-bas, ils ont boué, et puis force, il y a photo. Sur la mission, ils ont boué. La quota salubrité, quand il y a un chamois pour un quai, salubrité n'a manuellement boué. On dit que le Congo, ça m'a pas pété. Ce qui est pendant, Zambé a coupé sa vie pendant pour qui vraiment. Ce qui est au Congo, que la mission attaque à moi, fait charger, il y a mon quai. Na ataka mapende kwa mke ona kutuka evacuer pour kumzaka mwa bandiera isika kwa bezo beba je pense que ego suma makasi eloko wana ekutamba na chasa awa kwa na kongo kaka diaspora beto kwa na kongo oyo to mosepera ngo recommandation na ngasu sana na makasi ezaka ya mwana lié la sollicité de la diaspora abo évacuation, il y a des déchets ménagers, ainsi de suite, ou peine moko mécanique à taille à monter, je crois qu'il y a un là. Merci, diaspora Ayoki. Merci pour la démocratie Madoua. Car merci maintenant la démocratie va continuer à vraiment les recommandations dans les abonnés. Tosuka na nzilate ndenge boye ezamala liboso boyaka bolanda mpe makambo tokosala wati na suka papa bayotika biso na nzilate recommandation na ngai yango wana. D'abord, je remercie la commune et puis l'initiative
malamu au diaspora puis on est tous à la pour développer comme la mission de Chine. Nous, tu vois, et il y a la désinfection, la désinfection, sur le plan de l'assainissement. Ceux qui vraiment installent outre le pays, la désinfection, donc pour ça la casse, on a un là, et puis pour ça la même la dératisation. Pour pouvoir, vous voyez que la machine est allée, pulvérisation, quartier par quartier, on a ici là, on a fallu évoluer là, tout ce sport. Les animaux appuyer na idée ya maman. Bon. Et comme ça la passe pour na biso nyonso. Njule eza salité te. Mais biso banjulom doit salité. Parce que njule nenge fane eza propre. Soto bandi ko boaka biloko na balabala biso mdo komiti njule salité. Njule eza salité te. Donc mutu na ye faye bage so na za na papier na no boaka ngona ndako na ngai. Ngani na za papier boso place au bois garder na ndako na ngai. Ils a promo très capital maman lobi. Donc ozana ngi bozali a ozana papier, orobo ngona balabala, keno bois ngona ndako na yo, et ça déjà partie à propriété ndamunda muti, leba mato segoya, comme ça comme pena propre makas. Voilà. Merci. Na ba préoccupation na ngeza boye. To tangi oyebi bakata. Ngai monsieur Justin Tansia Moube, préoccupation nga mingi na yo ki bandeko nyonso batangi eza malamu. Mais je suis sûr et certain sur tout taille na ba papier to sel ba recommandation to komona ba recommandation eza na kati. Bongo ba français ba na munoko mboka na biso ba lobi musapi moko etongaka eluka ekanga silité. Komona mokili mwinda to sala ba réunion na mokili mwinda pisa zalai moko komona bino lisu ba ndeko na biso to ba yaya to ba papa na biso bo wuti mikili ya poto boye c'est-à-dire boko sala appui moko o ekoki senga ke mokili mwinda na bino bosangani bokoyi moto moko po to bolanjili ya mibale ezali mingi kotala ba coin surtout ba coin ne boye awa kokende bongo te ozwi nanu mwa ba papier ba préoccupation wana même na bino na mokili mwinda bokoyi kotanga quartier na quartier ava bokende bandeko bakomi eza boye est-ce que biso toko koleka nanu to vérifier biloko bakomi eza bongo
Voilà préoccupation ya liboso oyanga ya yangwana. Ya mibale ezali kotala environnement ndenge bandeko bazolo ba environnement ke to sala to sunga. C'est bien. Est-ce que mayambula bakabolaka yango? Bongo na sengi na bino préoccupation na liboso. Donc na kosukisa yango wana ezali na kotala kosala visite avant kozonga na bino na mokili mwinda po bokomi déjà mibale il faut bokene mboro moko bo mekana koleka na babalabala pe bisika na bakate tala na ba préoccupation wana bakomi ezali malamu to mabe. C'est la toute première fois que ça va préciser. Nous avons c'est l'homme qui réfléchit et qui agit. Et comme ça, et cet homme-là, il est multisectoriel. Assez multisectoriel. C'est-à-dire, ma domaine, les noms de ma carrière de développement. Pour qu'il est notre accompagnateur. Et développement, le professeur avait déjà dit, et c'est toute une mobilisation et surtout l'esprit de sacrifice. Mais moi j'insiste sur l'esprit de sacrifice. Ndenge moko na biso se sacrifie pour sa famille. Merci beaucoup. Voilà. Fundro. Mon vieux, bonjour. Bonjour fils. Lelo lisusu ezalaki lokola deuxième jour ya télé wana oyo esalamaki lobi nayebi te ezokontinue kaka masolongo kaka mpona développement ya ntiango soit lelo eza mamonifo ya njili plutôt. Bonjour fils ndenge toloba mpona kobanda nakopesa nano mbote na bato oyo baparticipe oyo baede biso moke mpona kosala bamakambo oyo parce que yo moko okoka te na bandi na AID Shung José Wanduka
petit nanga ya palais Vicky d'Ivoire abala na Mobi et abala na Yongo na quartier 3 petit bena participé makasi merci boss na pe sous mbote na petit na biso Kabeya Jules Matadi Moudali Banda à moi na Jules abala na Jules il pas participé makasi na petit sous mbote na Gary Mogao il peut appeler biso coup de même makasi merci na petit mbote na John Makengele Célésino Bernadette Mukulu petit nangai Gade Mukulu tu as gagné na front na combat awa vraiment Gade Mukulu merci petit nangai oza penda na monde koza penda combattre à solo oza combattre en Jili na makambo to salinga na yo moyena lo bate yo moko yebi pona ba makambo to salama Richard Ipalani Barabas Baya na Château Rouge Mimi Baya na Château Rouge Ti Alongo motema ya Jado Mukulu Mambweni na Lulanga na Njili na quartier 3 mais na poto ya mama ya poto ya Tongo petit nanga Patrice Kabangu mwana bandal on a bena ba petit parler Patrice Kabangu Costa Miguel donc Patrice Kabangu on a bena ba petit nanga na pesi mbote na leki nanga petit sœur propre Beya Tulomba la mamie la plus belle na pesi mbote na vie mo passant na ami nanga Mabens Musenga Faustino Faustin Paka Jomas Sembat Aligontiala Farizé Masidi na vie nanga vie chapelet yemta ko chapeauter makambo oyo pour la question otunaki eza motuna nini eza continuité ka pour na développement ya chango réunion lelo parce que lelo eza deuxième jour ezaka kuna masolo ka ya njili pona ko développer ka njili soit eza sous masomo eza na kati pona réunion lelo ezala nu na rectifier mukeza nchangu te eza njili biso toali ba natif ya njili njili epesi biso to epesa biso nyonso on doit comprendre mais njili yango lelo o epesa biso nyonso ebota biso epesi biso makasa okende poto epesi biso mwa makuta makoki mike mais soko biso banjilwa tosali nini mpona njili wana mutu moko akobongisa njili ye moko azate parce que njili penda tozaki ba commune ba riche te tozaki ba classe moyenne mais soko force en njili ezali masse o eza na diaspora yango eza richesse donc bandeko na ngai s'il te plaît biso toza awa butumo tozolemba te tozobundela njili tobundela njili tongo pokwa tozali barenonso batozali bukumesa kobenga tozali tosona bukumesa lokola yem tazali chef ya njili donc tozo obligé to passer par ye to solola na ye to talise makambo njili na ya mabe na malamu bukumesa epaza na bwania to faine to solola mingi vraiment to solola makambo belé et pas prendre biso makambo belé donc toza na bolingo na ye to zala na tâche na ye moi nous sommes njili soga lingo ya na kisasa vacances soga lingi azo téléphone à bourgmestre to kopesa ye aya kuta na bourgmestre asola na ye po ba makambo zo leka na mboka na ye parce que nazo lo bango mingi biso tozali dernière génération ya ba papa soki lelo tozali liwa ezubiso par exemple parce que eza inévitable bana autobot na insister na relève bana autoboti na poto oyo biso tozo sala soki to laxi bango ngote oyo tozo sala elan oyo kokatana alors biso to lingi elan oyo ekatana te bana na biso oyo baza kuna na oyo bazali awa fuboy bana baza bandeko baza ba congolaise baza bana njili donc photo salaka nyonso ba parents auto na poto to sala erreur te to tinda bana na biso awa parce que soki biso lobi tozali susu te lien wana ya bana ya poto na bana awa ekokatana bakoyebana te ke baza ba cousin baza ba cousine baza ba yaya baza baleki bakoyebana yango te donc biso mpena baparent tosala nde makasi en plus mpona likambo oyo biso baparent si tosali trop mutu mpe soki asali azwaka repos oyo tosala association oyo eza lokola tozopase main
peut-être biso dans 3 ans 4 ans tozala sous ma cité. Donc toujours préparer des avenir ya bana oyo ya biso ngazo en tant que batapoto. Toujours préparer avenir ya bana biso musa to sala to pesa bana to sa relève na baba et to pesa ba to la bana ngi to tikela bango makambo. Donc, auto ça les a pour quelques instants, pour payer ma dofandi sur côté la bande. Parce que jeunesse peut avoir un droit à la vie, jeunesse peut avoir un droit à diriger mon kili. Et ça kabiso ba mikolo, to kangamaga na poste to kangamaga non, faut se reposer et laisser ma kamona bana. Le fondo par rapport au koloba ya kosa ki bana ba yebana pour que qu'on a développement peka ya nji. Alors si ko bana o ba botani awana Congo baza na côté na bana na bino ba diaspora baza kuna déjà ko sangana ba mweza mo pasa ko neni ba ozala su mina ba o bande ba baza na Congo ba yeba ni eza musala makasi. Non, premier musala makasi, premier za musala ya volonté na bonne foi parce que ba parents oyo ba boti o to boti kuna to utana njidi vrai ou faux to utana njidi o to boti kuna to utana njidi ezaka to luka famille qui a ba déplacement ba komi kuna et ngo ba teke so to komi na poto to komi na lolo ati oyo pe ba tikali awa baza bande kona bango mais siko o baza na facilité pour bakutana baninga na bango bana o baza kuna parce que baza mbonga ba ya ba billet ya ba visa pour na koya awa o baza awa mo ba kende kuna ezate mais ne eza devoir ya ba parents ba eza obligation te mais pour na cohésion bano baza kuna en tout cas faut baya awa parce que bano baza kuna ba bongisa mboka oyo bano baza kuna la plupart na bango nyonso te la plupart baza na bongo baza na mayele belé oyo eza ya mokili oyo penda mu bazali awa bana mayele eza na mokili soki basangani entre na bango ba jeune ba kana mupepa sika na njili voilà kwa to lobela njili do fixa na question mo na tuna on a émission to salaka et ko loba on soulevera point kin eza salité te mais mutaza salité aza kinois. Et alors, pour le développement, le lot de banda misala et bandi misala. Maintenant, on se trouve batu baozwa, na meliji na boaki plastique na nzela, na pangusi papier na boaki na nzela. Parce que bozon ça va te conscience neni ni poke place to bongi si ba baby sati. Non, parce que projet au biso de ça pour l'instant le projet n'a comme réalisable été et on a to zonga qui na base awa na njili to lancer message na njili batu o bazali awa bati na ona bande ko na bango na poto ke tala batu na bino batu ya diaspora batu na bino batu ya diaspora biso nyonso idée za ngai moko tende nazo ko cha diaspora so njili eza idée ya diaspora njili tala idée diaspora njili azui pona ko idée njili voilà donc projet zawana yangwana OK na éviter ya ku bakisa nini eza ona tunite au basa pour votre clôture kakaro nini eza ko bakisa au na tunite pour votre clôture ngana holoba na bana ya njili boye avenir ya njili eza na boka diaspora parce que tu peux se promesser mais na ndenge to la température njili o bana njili baza na njili awa bazo compter na diaspora toza ba millionnaire ti mutu moko diaspora ko yana million ko yana 500 000 azate mais ensemble ndamu ke ndenge to solola biso nde to bongisa njili biso nyonso mutu obeta to loto nganda bongisa njili ti donc biso en tant que banjilois tolingi to participer na oyo njili apesa biso siko biso tokopesa njili nini mais naza ko insister message na ngai rupture ezala te message na ngai ezali biso ba parents tokosala ngo pour 2 ans 3 ans 4 ans en attendant ndenge tokosala ngo mpe tozokotisa bana na ba association ba poste bana déjà aza na poto mais eza kwa géographie na mutu ayebi déjà njili donc ekota na bana biso voilà merci